Mais qu'un ami, Kalaoum Collection, être bien habillé ou être propre sont deux choses différentes. Pour mixer les deux, la réponse à cette question, voici la maison des coutures mixtes. Kalaoum Collection, balodi batongelo elamba, la Bible déclare rien sur le cola, nous a fait au cola. Olingiba, c'est la réduction, la prédote, grâce à Kalaoum Collection. Et tongeli avant ensemble, biso tout, parce que tonton, tantine, la forme. Kwetu, Bikwembe, Binapata et Shima. Plus de soucis à se faire quand il s'agit de l'élégance à l'africaine. Nos services, mercerie, vente des pannes en gros et détail, la borderie industrielle, les surfilages industriels. Kalaoum Collection, réalisez vos idées sur mesure. Notre adresse, nous sommes au numéro 12 vente de l'avenue Lac Kipopo, au quartier Kaloué, commune de Lubumbashi. Bientôt, Kalaoum Collection ouvrira ses portes dans la ville de Kolwezi. Kalaoum Collection, Tuko Pamoja. Bozali Kolandapso de partout à travers Congo Lisanga Télévision, Totombelbino, Mokolo et Lamo, Baimboka, Bozami partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube de Messa Kolanda Boutoupe Moï, Tokosengamo toujours. Bon s'abonner massivement, bon aimer, bon partager ma vidéo Napso et vous appenza Malamu Mingi. Lelo Oyo, Tombelbino Molamboka Mobutu, Oazali Pe Moko, il y a parti cher, il y a président de la République IDPS, Naïpenza, Toko Solo la. Sur la question politique, il y a Mboka au Congo. Mingi na matali ba matali ba entreprise publique l'entreprise oya INPP oyo sikawa ezali ko gérer DG nango actuel DG zo sala intérim ezali bongo DG Kayembe oyo a remplacé qui DG Moïse Chikwi na yepenza to ko solo la to meka mpe ko lobela ma ndenge nyezo le kakuna na kasi ya INPP parce que moto soki a yekoli mayele kuna abimi na INPP asara pena musala malamu. Est-ce que na époque ya Chikui na Kayembe est-ce que zaka ndenge mo musala sama malamu na Mobutu penda to kemeka mpe ko développer lolenge nini misai ko sema kula na INPP na ko déjà ko pesa mbote na invité na. Bonjour madame. Bonne santé. Santé non bien. Bonne partie chère na yo IDPS ya mo la mboka fait santé Tshisekedi. Oui, partie za kimia de Kotagi. Boni mwana mboka Kabunda kenda pena ndemba radio ki esili penza. Le président Kaboul a été au Azamutu a été au Pema, Mamoise Belé. Tous les ministres, le secrétaire général, Augustin Kabou et moi, on a géré peu partout. Bon, qu'il y a un congrès, tu peux bon, Zora Motomoko a ça la moins intérim. Mais intérim déjà, il y a CG Kabou, il y a bon fois dans Azali nango, à Koluka mais ma biso na congrès. Mais 100 jours, c'est le bilan de 100 jours. Après 100 jours, de Tokoye, ce qui est au congrès. Après 100 jours, de Boko qui est au congrès. Si vous avez Moussa Malama, vous avez Bongawana. Boluki secrétaire général Moussoubo remplacé les Sika. Oui, moi, je suis allé penza elbiso affaire INPP, oyo intérim mais aussi les pas ya DG Kayembe. DG Patrick Kayembe. Boni mosale ko le kalengeni parce que to moni chiku ya pas salaire ya malamu pe ya makape atonga na kati ya INPP. Est-ce que Kayembe zo bakisaka moi esika oyo chiku ya sisa kite ya marqué kaka. Merci pour la question posée madame. DG Patrick Kayembe, nous sommes au sein d'un intérimaire il y a 6 mois, 7 mois. À Kokuta, nous au Chikuya, à détourner, biloko l'État est payé, Mbongo, les Japonais ont financé pour la INPP, il y a un Mbongo et comme propriété privée. Place Batoni INPP, ce qui est dans 6 mètres, au coup de tête, au coup de flat. Mais et pas DG Kayembe. Le roi a un souci, il y a peuple, il y a un souci, il y a jeunesse congolaise mobile. Encore lancé appel, qu'on a parti, combattant la biso, il y a Batouasuka. Beaucoup plus de jeunes à déléquents pendant 18 ans au Kabila, mais il y a un demi qui ont recruté, après on a basé plus de 4000.
lobby mokola jeudi bazwa ba diplôme de mérite na bango nous surtout na kaza makanisa malamu ya DG Patrick Kayembe boza na vision mokonzi mboka po tout ba DG o ba intérimaire boza na vision mokonzi te biso na bango to ti koyokana te po epa na bango za wenda ba kena bango soza mokonzi vision ya mokonzi mboka biso to accompagner yo ti na suka mandana mais comment on est ko sala musala ko comparer na Chikui na ye ako sa musama ko yoka déjà 4000 délinquants au bazwa qui ba recruter bango ba ye ko si bango musala maboko po lobi bazala ici na société tout monde keza penda likanisa malamu ke oyo DG Chikui atikala ko sala te atiko sa na 18 ans Chikui atiko sala même pas bato yo azwaka o kimbuta o atindaka ti lelo sort na oza ancien gouverneur avec Kinshasa a recommandé à battement on a Chikui a fait sa bonne formation quand on va faire le basuka ni pas mais DG Patrick Kayembe na vision ya Yemoko commandant suprême Mokonzi Mboka ndenge et s'il pété après 4000 ba jeunes ont eu formation était école menuiserie maçonnerie na esthétique na ba maman waza après on a lancé le sous dans quelques provinces ou à Tanguy. Ils ont sous formation gratuite dans le compte de Yemoko Mokonzi. Mais il y a aussi un intérim. Intérim, oui. Ils ont la capacité de souci pour le peuple. Il y a un oiseau qui a marqué. Après ça, pendant 18 ans, il y a 7 mois, il y a intérimaire. Moussa qui toko yo ça. Mais là on peut ezaki peut pas ça peut combattre IDPS parce que tout le monde bango peut la kaki bango. Te ba combattre bazanga na sérieux. Le bi au monde notre CG Augustin Kabouya a kozala pour ba remettre ba combattre na biso ba privé. O bazu Moussa là na INPPT mais bazu formation et go sunga bon ba entreprise mususu ba engager bango. Pour la formation INPP ba ki bango o bon bazanga ki. Ba pesi bon mayele le lopa rotinde na ministère des transports on sa Moussa na rotinde pe na primature on sa la suzi na partout les gens bokasi ya Yemoko DG Patrick Kayembe Moussa na vision ya Yemoko Mokonzi Mboka ndazo pesa en plus Chikui atika ki ba professeur na bango ba pesa bango ba cours au bango atika ba prime na bango za na 20 000 francs. Mais 20 000 francs à 10 $. 10 $. Mais déjà, il y a 80 000. Dans une minute, il y a 80 000. Il y a prix. Oui. Plus de 10 $, plus de 20 000 francs, il y a 40 $, il y a 100 000. Mais pendant 18 ans, Chikui, chaque fin du mois, 10 $, il y a prime. Nous avons une formation, maman, esthétique, nde opesa ko na suko na 10 $ na fin du mois mais pas na ye ayo bakisa 40 $. Et ça dit 100 000 francs en francs on est dans 100 000 francs et s'il peut être d'ici fin du mois ba salaire na bon déjà mécanisé bazo bakisa bon ba salaire bazo changer bon na ba hôpital ya ba gens nyonso. C'est Chikui a penda ki obuma INPP mais to moni paye pas sali pe moi musala mala mo atongi pe to moni INPP pa matadi nga mona zaka na mo kwa inauguration zeka na be forne DG Kayembe nda ki ko sala nda ki ko inaugurer to moni DG Kayembe ya ateki première pierre na oya boma mais to moni pe Chikui a pe a sali pe musala na kati ya INPP kwa umeli kuna Aoumeli, mais Moussa, ton à l'obinga, mon à l'obi. Parce qu'il y a ton INPP, autant après 6 parcelles, c'est l'eau. Gloria. Alors ça, ton INPP, quand le même japonais, après si on peut ordre, le pont dans les années, Botonga Bazu, pour les gens INPP, à Rose à fatigué, à la ligne à flat, à ça. Tout ça, ils ont bon INPP, ils ont bon à l'État. Ce qui est ça, Moussa Malam. IGF Yaka, mais IGF jamais ne va suspendre comme c'est un niveau. Pourquoi il va à l'État, mon solonio soit l'État. DG Kayembe a lancé qui offre la formation gratuite. Yenda nous lancé offre l'État comme on les fout en bon. Nombre de jeunes dans une formation, par exemple, parce que ça 60 $, plus de 4 millions, l'État paye un bon et zone snacké. Mais hier, il est en l'État zone ça et coupe na poche. Mais surtout, bien, IGF est suspendu qui DG Maurice. Oui. C'est comme si IGF faisait
ils ont coincé mingi ka bato bazaki na pouvoir na Kabila ke bato pe IDPS bazali on peut gérer mabe ou baza ba entreprise publique ata ba peut ba ça ba intérim ya ba DG muso ba longwaki TIG fait série pour ba ti ba so ba série ti na niveau wana ba sala ba enquête ba pose la procédure il y a 2 mois TIG fait comment la procédure en suspendre qui mouyi bina bango moronde ya on te tinda ba longwe. Et là, on y peut notre pour nabino tout monde qui est jeune nous sommes d'accord na DG Patrick Kayembe na musana ko sala surtout pendant la CP na likantia malamu ko zo plus de 4000 délégués ba o mona ki ba on le roi neti ba vie souki mais ba ke ko ye ko la lobby ba ko ba iti na société ko mona moto déjà ba iti pour tant que andimi Kolu kota mutoza libanda zola la tout le temps libanda ba bengi fazer moi pour ça n'entend ba député na ezakite mais ya lingo pesa mutona valeur na ye aza les seuls des jours dans vision mokonza mboka aza déjà intérimaire mais tala musana ya kitoko osali tala université oya INPP atungi na mbandaka soyo mo tali mo souci ya mokonza mboka na lobaka pona peuple na ye ya mo DG Patrick Kayembe yemoko andimi responsabilité wana aboyi koyiba ba copie ba mafia nyonso ya INPP ndo sa machiku ya te assispondango ya zo sa musana ya kitoko ya mo ni jeunesse il y a eu 2 pièces mobiles jeunesse et force progrès jeunesse le peuple congolais nyonso tout étendu RDC tout ça simanaye na musa kitoko osala abongo lobby oyo azo sa non intérim au monde appelle lobby ba kange supo muto nyoso o ebi kazo sa po musube ba benda pe moi mbongo à l'état pe moi moke abongo lobby o soki chef de l'état tali parce que toyoki ba DG Maurice Azam plutôt DG Kaimbaza ami d'enfance et chef de l'état fait santo Tshisekedi ba kola na ba poto yango batie mon poste wana atako lelo aibeza moi passe pe wa coincer ça passe ami d'enfance et chef de l'état ba kola na poto ba mi combien ya président ba kola ba poto les 7 cordons na biso lobo wazaki na secrétariat ya présidence wana gina ami ya président mettons à détourner mon solo à l'état son exagné na prison après Yolanda na VK DG Patrick Kayembe aza les seuls DG oya sali na chiku ya 18 ans. Pour y pas azaki agent INPP. Ah bon, azaki pas agent INPP. Azaki agent INPP. Projet oya 4000 combattants ça projet ya chiku yete. Ils a projet na ye. To yo kayo. Ils a projet na ye. Depuis 2016. Avant token d'élection, depuis 2016. Projet na ye déjà ngwana komaki akomina à toi DG Chikuya Bobenga nango na table boya même pas et comment ba mes attentes m'ont mis balé comment on est yo zone ça pour ba lungolanga yo zala wana a PC projet où il y a plus de 4000 combattants dans RDC Mobimba ba former bango ba za appel au batu ya boya aza nika mort de mokonza mboka aza agent ya INPP Moussa n'a qui toko à Salaki et on va moni au débattion intérimaire Moussa Bazouika ancien INPP ou ayebi gestion mobimba INPP ayebi on très bien et on va jouer baki si place wana na Moussa n'a qui toko ça va continuer à tche koyiba libosote à tche mabumu de libosote au monde mokonza mboka na souci azanango ndazo bakisa ba jeune et là vous avez na bango continuer au pesa ba maele au mokonza mboka kondima ba maintenir comme DG titulaire. Oui, le peuple d'abord, chef de l'État, le peuple d'abord, il y a un nango, qu'on soit 4000 délinquants, qu'on savoir aussi qu'on peut savoir formation, il y a le peuple d'abord, attaque dans le penda, le peuple d'abord, chef de l'État, IDP c'est pronaka et comme il concrétiser, mais tout le monde a moqué et qu'on sale na biso ba population. Ils ont ça déjà. Dans les 7-2 jours moussous dans Robaxa, le PDG il y a Sonance. Lycée Kofu. So tali bilan na il y a 3 ans. Est-ce au monde des agent ni Sonance américain au Bimalibanda. Agent ni Sonance américain au Bimalibanda déclaré oh Sonance c'est là que ça Sonance m'en fout à bisoter. Agent ni américain au Bimalibanda.
bazate pour ye na bilan na ye 3 ans et un il y a 100% sonance bajan bazan meteni bajan bazo foutama bien bajan bazan tout le monde payé na ba prime na bango nini basala vraiment ko sala DGK me sala na ye et ça pour na ko développer secteur moko na kati INPP ou bien ko rendre ka ba compte na ancien DG Chikuya te ko rendre ba compte azo développer secteur moko o Chikuya tika ko sala ngote yo nga sala pe oyo ina ye moko souci na eza pour la population quinoise va prendre l'eau comme INPP et tongamaki pour ba délégué tout le monde na balabala ba nyoko marate na bimo mususu ba enfant sont na moto INPP tongamaki pour mikolo tile totali na cité toza mikolo moi papa mon 47 tata kombo na iboko mato moi mouvement 50 iboko mais INPP c'est de tonga aux universités à l'état ba tonga pour ba meka kopesa ba délégué mayele ba meka kopesa bango biloko oui eza bongo na musana oyo ya sala vie mais nazana kondima onga na ko bâtir ya suka na kombo ya parti na ngaité na kombo ya peuple oyo azomona musala déjà zo ça na minute quand les arabes sont que combattants UDPS avec aux formations chiku yo pesa été mais la minute au DG Patrick alors qui peut azana kombo yango boza attaché makasi bino na DG ya toza attaché pour na so ata yo so ke lobby autant comme UDPS au salle au pesa oni bordereau au signer des échanges bandos aux formations INPP gratuit mosala kitoko ya sali mosala ya kitoko malamu zomona na miso mokonza mboka na miso ya population tomona ki DG Chikuya tika ki INPP za ki 2e en Afrique parmi ba université oyo ya erosa makambo ya métier ya maboko toli ki ete na DG Kayemba ko matisa surtout comme ta premier en Afrique ou bien ko kitsa so sous financé nazana kondima lisusu na yango batia suka maman DG soucieux à Zanango. Pour nous tomber le niveau de jeunesse, jamais on dit que nous avons un deuxième. On dit que nous surtout comme on a premier. Balongo n'y en a eu, mais les gens tiens, beaucoup de mots ils ont travaillé pour les lots INPP comme on a deuxième. Et comme on a premier pardon, et comme on a premier en Afrique, premier dans le monde, et ça j'ai monté. Pour ça plus de 4000. Jeunes, au moins 6 choses en formation. Il y a plus de 4 millions. Sauf qu'il y a parti cher dans le biseau, c'est 100%, 80%, 90% de la population quinoise. Il y a parti dans le biseau, ils ont un métier. Donc, moi, tant qu'on s'est dit, comment on dit, si mes DPS va soutenir, ça va combattre, formation, on fait le couteau. Il y a aussi Moussa qui toko à lancer qui a un pour na délégué quand ba fazer nyonso ou baza na ville Kinshasa atindi na Goma et bandaki lumbashi ku kolobate mais tout le monde na kala na période ya DG tu vois tout le monde qui minerva les aka na mois primo abordable INPP munyo sa ko ye ko la mais comment qui trop cher to bité c'est minerva les aka likolo bongo attaque ba recruter ko va formation gratuitement est-ce que ça a cher ndenge zaka liboso pour te ba INPP za encore na moi mon sola moke ko yekola mais et comment qui monte encore vraiment moto azana mbongo te moyen ki ko na INPP ezaki souté le même montant au DG Chikuya atika qui ancien DG là yango pe le DG Patrick Kayembe oazo salé ndé ya tika ki ndé pa zo salé lango eza na prime en Bordeaux eza $60 na franc eza 120 000 donc année mobile eza ba semestre ba trimestre to on a 3 mois ya formation trimestre mobimba au foot d'embo no 120 000 après ba tranche wana ndé ba 30 000 ba 40 000 wana mais trimestre mobimba ya ngoka ndé ezalaki na INPP ndé les ça va bien. Oui, moi je suis pour s'en faire mon émission na biso lelo yo penza waki ko beta CT na DG actuel DG au intérim na kati ya INPP
tomoni ensemble ça ne malamu déjà 4000 délinquants au basu formation na kati ya INPP lobby pe ba koma bato na ba prime oya bakiseli ba gens 20 000 francs ya bakisi 80 000 et ça 100 000 ba prime oya bakiseli ba gens eloko ni peno ko koyebisa mokonzi mboka pona mosala oyo DG Patrick Kayembe azosala mingi onga ko bakisi pa mo kwa tombolo tout na biso ba dejo biso to andozela o tous biso to zelanga pendant bilan na biso bientôt to une élection soki ba DG Patrick bazaki de bandakala na 3 ans na biso oike so déjà zaki na bandeli na pouvoir mais INPP to éviter to ngato mouvement na niveau ni pour na souci azana ngo pour na jeunesse congolaise pour na souci azana ngo pour na pays na RDC na INPP nous développer ndé mo lobi na monde na Afrique ezara deuxième mais so ya zaki na début à pouvoir na biso ari DG mais lelo to ngoto mo na INPP na Afrique à matin premier na monde matin premier mais na ça on dit matin aussi ça année au fin de l'année beaucoup monde na mamu ça ma INPP au coup de ça il y a 7 mois ils ont muké mokonzi mboka ebi muna muto sa musana mingi oloba na ba télé ko sengela DG et pas mokonzi bat ba mono nze eza cop mo na privé moni IGF ezolandela mambo wana yemo mokonzi ebi ke muto osalera pona nga wazo sala pona kingani wazo sala po mutu intela tindi menga na za DG Patrick Kayembe aza musana azosala pour le peuple congolais musana azosala vision mokonzi mboka mbagi so ndimi ngai ondio za landa vision so za pour ça na ngai te ngana au servir yote présent au servir DG Kayembe kwa na vision na azana souci na souci le peuple congolais yango to risquer que président a commissaire 2 jours titulaire ya INPP matonji mingi to comme na fait un souka vraiment longonya na yo DG Patrick Kayembe ngape na koyata koyekola ta kotonga lokwa na linga mingi mwa kotonga na kotambe atanga pe journaliste na kokene na za na ko ba shege tende ba kizo formation mutunyo soso keyo moni DG Patrick Kayembe na bureau na 6e rue au salon audience au Yamba bureau na 11e rue de Sika formation na 6e rue place yo momona musala azui a recommandé a tindi on aux formation so lingio notre journaliste repose en formation informatique montage il y a montage misala ku ba formation ku les aider ne hôtellerie otoyebara kala pour mutola lamba na monde fago si ça so what mais il y a des kid na biso na Congo na biso vraiment matondi mingi oui matondi mingi na DG Kayembe vraiment o lelo yoko valoriser ba délinquants na ko pesa bango penda ko kendola na formation gratuitement déjà plus de 4000 délinquants o ba ko coller bango na moko lobi bazui formation na bango ya ba option ebele po te ba koma utile na société congolaise to comme pe na suka lelo to eki kolobela mai matali misala na kati ya INPP bobi ke INPP ezaki deuxième na kati na Afrique awa to ko liki ete ndenge ndeko mobutu alobi kaka na ko kamba ya DG Kayembe lobi pe ko ma premier na kati na Afrique aux apenda fierté ya mboka na biso Congo to comme na suka merci na papa Jeffer ozaki bona sima ya caméra merci na assistance ya Gemalu Tumba pe Joël Assani matondi mingi na baoni sibala na biso na kati ya Congo lisanga to ko senga mo toujours bon s'abonner massivement bon aimer bon partager ma vidéo na biso et aux apenda malamu mingi soki nzamba zongi te tokutani na mikolo zali koya